Bana Congo, Komina Tango ya kufanga isika mokoto solola pona mboka na biso. Mboka na biso eumeli mingi na monyoko liko. Mboka na biso eumeli mingi na makamwa mabe. Banyoko li biso na mboka na biso bazokoma biso. Balikite biso bana ya Congo tosepela na Tovanda tosolola. Tokosolola nini tokosolola kaka mayele ya ntina oyo esalema na mboka na biso na mabele na biso mpona nini te na mokili mobimba. Mbote mpe matumbe ya mingi na bino bandeko balandi ya makasi tovanda tosolola surtout ya etando na bino ya bwanya ya mayele oyo ezali bongo vuvant télévision tolobaka ntango nyonso awa atobima tokei okozala susi te po yebi ete bana na nsima bakotika kotala oyo ezali bongo basanté to bosoto te yango tozalaka ntango nyonso na esengo ya koya liboso na bino mpe esengo makasi tozongisaka na tata moke mpo babanzeli kotindela biso longi nimero oyo bazwi lisusu likanisi ya kotinda biso etando ya bwanya ya mayele mpona kozongisa biso lisusu na bwanya mpe mayele oyo tobungisaki uta mopaya ayaki bongo na mabele na biso. Lelo toye liboso na bino mpo tosolola nini? Tokosolola maye ya ntina. Lelo tokosolola eleki bongo mibu kamba misato na tuku motoba na mibale to 362 ans uta wapi nengwa zinga basonga bongo mokili ya molemo. Tokokende bongo na bozindo te ya kolimbolela bino nani yango wana nengwa zinga. Loka tozali bongo na babianga mikati na biso bango moko bakotalisa nani yango vraiment nengwa zinga. Tozali bongo na kelandi koka pamba te bango bazali bato bamesala na plateau ya magazine to voilà to solola kelandi koka yengekeno boni bino basate matondo mingi ndeko panisi sango mbote la bandeko nyonso bazolanda biso basante lokola tolobaka ntango nyonso kimia ezali na kati ya etumba lobiko ya loposo mobindo matondo mingi kelandi koka bango topresente bango biso moko po bazali ja moto oyo esi deja momisana na bango na makanisi ya bato na tovanda tosolola na biso bazinga baza susu motu te oyo akopresente bongo liboso na bino tobengaka bango mingi mama afrika basalelaka mingi bareseau sociaux boyebi batongi na bango ezalaka ya makasi oyo esalaka ete ntango nyonso tokolisaki boyindo kati na biso balandani bongo na baninga basalisi bango loko eza mbala ya yango tokotika bango basepresente yenge keno nyemba boni basante mpe kombo na bino banani bandeko bazonda biso kwa moko yeba matondo mingi epanzisaka kombo na biso ezali nengwa bombuti kenge moko na kati ya mama bateko na lingwa nzinga na molongo ya batekolo ya banengwa nzinga bozali bongo banani biso tozali motali mabongisi ntango olobi motali mabongisi bandeko balanda biso bazalaka biso na difficulté ya lingala chargé d'organisation organisation bazinga eza organisation nyonso ya banzinga bandela lisusu kombo mpo pamba te bosimbi nzungwa nengwa kenge matondo mingi nengwa bombuti ikenge nengwa bombuti ikenge matondo mingi bandeko balandi boyoki nengwa mbuti ikenge bango nde basimbi organisation na kati bongo ya bazinga balandani na nengwa yengekeno boni basante mpe kombo na bino balani matondo mingi mopandisango kombo na ngai nengwa wenayeto lutana azali moko mpe na kati ya molongo ya batekola nengwa nzinga azali bongo mopesi toli oyo ozoki todefini lokota ya babengi biso conseillere ya molongo matondo mingi balandani bongo nengwa luzolo bango mpe baza deja moto tomesai na bango me toyebi te na nsima ya kokutana mwa mikolo eleki ya so bobakisi ntango mosusu bapete mosusu na mapeka na bino matondo mingi ndekopanisango na kopesa biso maloba biso tobengani bongo na nkombo ya nengwa luzolo muzika tozali bongo moko mokambi na molongo batekola nengwa nzinga oyo tozali kokanga bongo na kati ya kivuka bonimalomo filikimbango lokola mokambi motu tozongisi matondo bandeko balandi yango mpe babiangami na biso malgré kokoso lolenge kishasa lokoma lelo mpona kose déplace kolonga ndako kokoma vraiment na esika mosala soko bongisaki ntango so 5 000 ya transport baréalité nayebisi bino eza mpasi kotambola na eleko na kati ya ville province ya kishasa mais bandeko balakisi volonté bolingo wana ya koya vraiment na kati ya plateau na biso ya makasi tovana tosolola biso na luyambo tokotama na constitution tozongisi mpe matondo ya mingi na ndenge kosalisaka biso wana kelani koka ndenge tolobaki na ebandeleki bongo mibu kamba misato na tuku motoba na mibale to 362 ans uta wapi nengwa nzinga bazonga bongo mokili ya molemo tosepelaki tosolola wana bino pamba te bino bozali représentant
oyo tata mokili akoli pene ya misuni ya nzela na bokameli ya ndenge ngona elongo na bandengo ya kialako nyonso bapesi bino ngwende wana ya kozala bonkelanda kokamba bongo bazinga ntango tozoyoka bongo 362 ans eleki uta ndenge bazinga zonga bandeko bazola na biso basengeli koma bayeba nani yango ndenge bazinga matundu mingi ndeko mopanzi sango eleki bongo 362 ans uta ndenge nzinga batikaki biso na mokili ya mosuni wana esalamaki le 17 décembre 1663 matondo mingi ndengwa nzinga bazali nani po lelo tovanda tolobela kombo ya ndengwa nzinga ndengwa nzinga bazalaki mwana babotamaki na libota lokola bana nyonso na papa na mama kasi azalaki mwana lokola bana nyonso te azalaki princesse po papa na ye azalaki nkumu kuna na mboka ndongo tope matamba ndengwa nzinga na kokola na ye deja azalaki mwana moko azalaki mayele makasi azalaki na makambi bastratégie mingi na oyo etali etumba na oyo etali kozala bato na kati ya mokili lokola na eleko yango bitumba ezalaki makasi na baportugais nde kaka toyebi mindele bayaka na mabele na biso mpona kokabola mpona kobotola biso mabele donc na eleko wana bitumba ezalaki mpenza makasi na eteni ya baportugais bazalaki kolinga babotola mabele nyonso ya bayini soki tokoki koloba bamboka na totaki lelo oyo eza na eteni ya ngola nde wana papa ya ndengwa nzinga oyo azalaki nkumu ngola kilwanji azalaki mokonzi abundaki mpenza mpo abatela mabele na ye kasi bitumba elekaki makasi papa akufaki na bitumba nde ezala kaka soki mpo akufi esengeli bazwa sikoyo mwana na ye mpo oyo azalaki prince voilà batie mwana ngola mbali aremplace papa na ye bitumba teleme elekaki makasi ndeko mobali azobunda moni bitumbu eleki ngai nazokoka te nde lokola ebaki eleki ne ya mwasi azalaka mingi na bastratégie azalaka mayele atindi yake konegocie na baportugais boyebi kaka konegocie ndeko ya ndenge nzinga ya mobali pression akokiango te atindi leki na ye akende konegocie ndenge nzinga parce que boyebi kaka kokende konegocie na mindele ezalaka soit bosede ndengwa nzinga ntango ake négocie lokola ndengwa nzinga yalingani kosede te négociation esilibaki te bitumba elekaki makasi yaya atali abi papa akufi na bitumba nga mpe soki na konzeye naosala na kokufa nga lokola papa nde akimi na esanga ya kindongo atiki akimi na ile moko babengaki na nkombo ya ile ya kindongo akimi kuna kiti etikali vide ndengwa nzinga alobi te kiti koko otikala vide te ngamisikela ndikoka bozokomba na bino papa ya ndengwa nzinga royaume wana naokokama kombo ezalaki nini bon ezalaki royaume ya matamba donc capitale nango peut-être tokobenga bazalaki kobenga yango ndongo ezalaki kwa capitale nde yaya kimi kiti etikali vide lobatiki kiti etikali vide ndengwa nzinga alobi te koko otikala vide te mpo ngai nzinga nazali ndengwa nzinga mikomisi reine ya mboka wana bazalaki na mabele na elekwani ezalaki neti boza na mabamboka ebele botieti te bakambi bino nyonso wana esali donc bakoyoma mikie me nyonso ezokambama na motu moko donc babotolaki bango deja bamabele ebele ese ekomaki na bokameli ya mondele ya baportugais ndengwa nzinga ntango azwi bokonzi aforme basoda na ye na stratégie oyo azalaki nango na nguya ya bokoko mpo ndengwa nzinga asalelaki mingi bokoko ayeba nde kobelela bakoko nde ndengwa nzinga bandi kobunda na baportugais ndeko mopanzi sango tokoyesa bino soki ndengwa nzinga abunda bitumba 1000 na mindele alonga tous les 1000 bitumba soki abunda 100 donc na eleko na ye mondele akokaki te mabele nyonso oyo loposo mpe babotolaki ndengwa nzinga abotoli yango abotoli mabele nyonso ile bikoko ata bozobaki ndengwa nzinga abotoli mabele ndengwa nzinga asuccédaki ndeko na ye na ebonga wana ezalaki vers banini misuli bokozalaka mosusu na likanisi ba 1624 soki tobosani te ba 1624 parce que ba 1624 nde yaya na ye akimaka wana nde ndengwa nzinga bandi kobotola mabele nyonso abotolaki ataki mingi bakambi ya basi donc elekwa ndengwa nzinga bato bakambaka
ezaka basi donc toprofite nde bato balobaka mwasi akambaka te mwasi atongaka mboka te na elekwa nde mwanzinga basi bakambaka ataka barene okokamba boye na botoli mabele oyo yo mokambi parmi bakambi bandeko ne mpe mibale bazalaki na kati ya bakambi wana bandeko ne mibale ya basi ne mwanzinga botolaki mpenza mabele mpona olakisaki azalaki molobi ya etumba mais lokola bitumbelakaki makasi na eleko moko baportugais bazoteka baindo bazokanga yaki kosala na eleko moko bakangaki mpe ndeko ya ne mwanzinga ya mwasi bakangaki ye ne mwanzinga tali ndeko na ye akangami akosala ndenge nini ne mwanzinga polo stratégie mpo alibere ndeko na ye na bolingwa ndeko na ye ne mwanzinga ake kokosa baportugais ki ase repentir bapesi bateme akomi chrétien Ana de Souza ingeta bapesi bateme akomi Ana de Souza baportugais babandi kotalela ye estce azokosa to eza esolo bamoni peut-être ne mwanzinga akomi komela communion ne mwanzinga akomi kokota bamese ne mwanzinga tiki biloko nyonso ya bakoko ya bokoko ntango atikaki siko bokoko pouvoir nana bango kamba no ye kaka azokamba mais sikoyo alembisi bitumba akomi kokola kore sikoyo na baportugais bamoni peut-être lokola bayebeke nde mwanzinga aza makasi tokokende na bitumba te ekomi sikoyo makambo kokopere bakomi kokopere kure ekomoleka malamu mindele bamoni ke ça va tolibere ndeko na ye na kolikia baliberaki ye na ba 1657 soki tokosani te baye kolibere ingita ntango balibere ndeko nde mwanzinga ntango ka balibere ye nde mwanzinga azongisi bokoko ezalaki nango ka stratégie alongoli Ana de Souza azongeli bokoko bamabele mpe oyo amekaki kosede mpona kolembisa abotoli yango donc mindele babi te mwana mwasi oyo aza n'importe qui te tokoka ye donc eleko nde mwanzinga mindele mpena bakangaki maboko bazalaki susu na un mois ya koloba te bavandaki mpenza na bisika nde mwanzinga atiaki bango place nde mwanzinga bikoto kotraverse te mindele alokaki mpo akokaki ye te na bitumba donc na mokuse oyo tokokoloba yango wana nde mwanzinga mondele atikaki kolonga ye te bref nde mondele akomaki ye te nde mwanzinga akufa na kimobande nyonso akokisaki 81 na 81 wana azobunda kaka nde mwanzinga bandaki kobunda tina ndenge akufi na kati ya bitumba ya pasi eza kaka nde mwanzinga atikaki mokitani na ye te pamba ti abotaki kaka mwana moko oyo mwana yango bandeko kaka ya nde mwanzinga bampoisonaki ye na bampoisonaka mwana na ye na kibobebe akolaki te mpona motema mabe kaka jalousie mpo wana leleko ya toyambi loposo pembe te nde mwanzinga bazalaki na bolingo ya peuple bolingo ya bandeko mpe bazalaki wi na mosuni tomonaki bango mutu mais azalaki molimo moko oyo ayaki mpo na mutu moko te ayaki mpenza mpo na bayindo nyonso yango omoni bolingo nde elekaki makasi mpe ezalaki kolela ela likoka tolandi komaexpose na bino na bokebi nyonso mais ntango bolobi kende mwanzinga abunda bitumba nosoli sur 1000 alongwa nyonso toyebi ke majorité ya batindami baya balela bayindo sauf walongofu mokimbango mpo bango babomaka bango te mais mingi bakanga mpe baboma bango mais seteli ya nde mwanzinga to relation na ezalaki na tata mokeli oyo bitumba nyonso abundaki ayi bango na kolonga mapelo mingi ndeko mopanzi sango bomoni na eleko wana lokola ezalaki nanu mpe eleko na biso te ya kofuta niongo ya kosilisa kofuta niongo bakokali ya bango mpe koboma ye mpo tozalaki nano na kati ya convention na mindele ezalaki nano ngala na bango ingeta tokotaki bombu na 1491 batema kwanzinga kolandela na kati ya convention tozalaki na biso kaka na kati ya kofuta niongo mais tata mokeli alingaki alakisa bato nguya ya kungutulelo ntango bino bolobaka mondele nde aza le tout puissant mondele nde aza makasi aza likolo na eleko wana nde mwanzinga asalaki eloko mosusu te bokoko kaka abelelaki bakoko abelaki pungutulelo nguya na ye eutaki
gauche droite te nguya na eutaki na bakisi te nguya na eutaki epa tata ke likolo na se na nzela ya mbasi kapita na biso fumuwamba abelaki milimo bakoko bango nde bazalaki soutien na ye mpe tokosina te tata na ye azalaki mokonzi akufaki na kati ya bitumba abelaki mpe tata na ye po tata na ye na mosuni azalaki limite me ntango akende ete ya molimo akomi komona babomaki nga mpo nasalaki boye babomaki nga mpo nakendaki boye siko papa na ye akobala koinspire nengwa nzinga lokola nengwa nzinga azali kobela tata na azalaki na soutien spirituel ya makasi ya bakoko ya nzambe ya kungutulelo nde esalaki nengwa nzinga bakoka kolonga ete ndikoka le fait que nengwa nzinga andimi vers les années 1656 kozwa baptême na kombo ya ana lisuzi biso na bino toza lelo pene na songa nzila est-ce que le fait ya kondima kaka baptême wana eza trahison te matondo mingi ezodépendre na biso na misiku oyo tobesaka bandeko ntango nyonso baya kotanga misiku na semono anda eza na liteya moko eza na kati ya misiku solo mpe lokuta wana 40e leçon ezalaka mingi na première leçon kondima na solo mpe lokuta bayesi biso nyonso mibale eza kati na moto solo mpe ndenge oyoka lokuta solo ntango oyoka lokuta omona eza mabe mais na siku bayesi biso nyonso mibale eza mabe te solo eza mabe te lokuta mpe eza mabe te nyonso mibale mpe eza malamu te oyo kozomona malamu ekoki mpe kozala malamu te ekokoma malamu to mabe kaka na ndenge yo kosalela yango donc nengwa nzinga na ina soki lokuta ekokumbaka ekopasi moko ya eza malamu yango nengwa nzinga asalelaki solo mpe lokuta ingeta parce que ndeko na ye oyo bango bakangaki aza na makila ya bokonzi ozomona aza na makila ya bokonzi mpo baza baprincesse donc makila ya tata na bango eza na kati ntango bakangi ndeko ya nengwa nzinga loko eza makila ya nengwa nzinga eza bakangi nengwa nzinga loko eza makila ya bokonzi eza loka bakangi bokonzi ya bayindu bokonzi ya eleko wana donc il faut balibere makila wana akoki kokufa te bakoki koteka ye te siko mpo balibere ye okena mondele na lolenge nini fo zaka na stratégie yango nengwa nzinga azalaki na stratégie wana ya kokosa bango ndima kopusa na pele ya mondele kokosala titre bake moto akosa te akokaki te po alaki missionnaire te missionnaire mponga mpe na kokosala moka na kati ya nde tokundelaka bayindo bakoyebisa ngai kila ndikoka il faut kende esika moko boye oyo espionne oyebamanaka bamindele wana baosala ezani mais nakomitia na lolenge wana ti nakomitia na lolenge wana soki mpe esengi nini na ntina mpe litomba eza stratégie koso nalobi yango sika wawa matondo mingi bandeko balani ezalaki bongo expose ya kelandi koka elongo na mwa mituna to bashene mpo bakoka boko limbola biso na bozindo nyonso nani yango vume ezali bongo nengwa zinga nengwa ikenge toyebai na bino bozali bongo pene ya kelandi koka bozobunda etumba ya monene kolakisa biso oyo ezali bongo bonengwa zinga na kati na bino mpe na kati ya mokili ntango nengwa zinga vraiment abundi etumba wana otokoliki ata babike nengwa zinga azwi libonga na ye na 1624 bazwi ebonga na bango babundisa libwa mingi me nengwa zinga asedaki te est-ce que bino ntango bozovanda pene ya misolo yaza pene ya kelandi koka ntango bozovanda ke nengwa zinga asedaki te bomilobelaka nini kati na bino matondo mingi nakopesa biso moloba mokanzisango elobelaka biso ebele mpe eteyaka biso ebele biso na eleko oyo fo tosalela stratégie ya nengwa nzinga tozala bandakisa kwa nengwa nzinga ndenge nengwa nzinga alembaka te nengwa nzinga abundaka nengwa nzinga azalaka bazali me na kati ya baza kaka na kati na biso mpo mondele akete mondele akenda tesisabika nde change koma neti mwa propre mais biso mo toyebi ke baza na biso elongo mpo moyindo aza kaka na kati ka ya baportugais wana biso toyende eloko toye ifo tozala stratégie ya nengwa nzinga mpo tobunda lokwa nengwa nzinga ndenge abundaka kotola polobi nengwa nzinga baportugais bamenaki combat direct na nengwa nzinga ntango oliki lelo bazali genre nini ya combat lelo oyo binele bazomona mpo lelo bino banengwa nzinga bokoba bokokolisa na stratégie
bazobundisa biso na lolenge nyonso tu ndakisa na ndenge tozaleli na ngonga oyo mundele ake na biso te mpo nyonso tozosalela eza ya bango ndakisa tozosalela leleko oyo kolia oyo tozolia ya mabe kolata tozolata ndenge ya mabe eza etumba mpenza jeunesse eza ya kokufa makasi nzoka jeunesse to ndenge nzinga na eleko oyo azalaka na moto na eleko oyo biso banzinga ifo tozala lokola ndenge nzinga tobiletuba lokola ndenge nzinga mpo to totalika bagene mundele ake te bazoyela biso bilatalata bilialia bipakola donc mundele ake ata na eloko te nyonso kaka na lobika nyonso tu mundele ake na eloko te jeunesse kutu ebebi lisusu ya koleka ata kutu seka bamama na biso to seri ya soki neleko wana babandaki kobotola diama do neleko bazobotola bomoto ya bayindo oyo bazoutilize bamécanisme oyo ezalaka etumba na meme kaka oyo kwa ndenge masina ndenge wana kaka ezalelaka yango wana mpe ezaleli echange leloko matano mingi ndenge bayekenge ndenge na biso ntango tozoyoka ndenge mayekinga azoloba mais ntango toyaki koka bike ndenge mazinga esika so bandaki kozwa bokonzi abandaki kotia bandengo omoi teke ndenge mazinga ndenge batata azalaki enemi ya batata te ne mwanzinga aye kaka mpo lelo atangisa bisoki azalaki elembo ya bonne gouvernance azalaki symbole ya bonne gouvernance féminine pamba te bango bazalaki donc ntango mondele asalaka bahistoire wana kolobaki baparité badroit de la femme bajournée de la femme donc bazinga déjà amizalelaka po l'événement kwa bokosa ingeti amizalelaka déjà lelo na opinion ya bayindo lelo komo alobaki mwasi atongaka mboka te mwasi akoki kogouverne te mwasi akoki kosala eloko ya malonga te plus pire encore baye kotelisa biso ke na eleko ya bakoko na biso mwasi azalaka na valeur te mwasi esika mwasi azalaki kaka na kikuku ya lamba akosala eloko moko ya malonga te nzoka nde tozobeta lisolo ya 1600 eza lisolo ya 1900 te ya 1800 te lisolo ya 1600 ezalaka déjà na reine oyo azalaki mwasi akonzaki agouvernaki abundaki bitumba mpe alongaki soki ya solo soki ya solo mwasi azalaka na valeur te ndenge lelo ekoma koloba mpona kaka kokitisa lokumu ya mwasi est-ce que ndenge nzinga akokaki kogouverne akoka kobunda bitumba wana mwasi azalaki na esika ya motuya na société ya bakoko na biso kino lelo oyo elongo ete mwasi aza kaka na esika ya motuya na société nani asalaki ke lelo balobaki bakoko na biso baconsideraki mwasi te mpe mwasi azalaki lokola esclave depanso mopandisango mwasi aza force mwasi aza bonzambe so totali bato biso balapaka die ma mère nakolela pele bato mosusu die ma mère donc mpona otesa ke mwasi aza nzambe na kibonzambe ya mwasi mundele ayebaki te soki atiki mwasi na esika ya ye wana akokoka kosala eloko te ifalaki aréduire ye na néant pour epesa ye pouvoir ya koya kodomine donc balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation yango wana donc c'est que mwasi nde asimbi sekele mwasi nde asimbi mabomba nyonso mpona ndakisa bomoi elambamaka na nzoto ya mwasi papa apesi semence mwasi abombi 9 mois abimisi yango na mokili donc mwasi aza nzungu aza secret ya bien-être universel mpo lelo mokili na biso ezonga na esika na yango ifo totombola mwasi na esika na ye totia équilibre bakotombola mwasi na esika na ye soki ye moko mwasi amitie na esika yango neti mandinga ayaki nango ntango tolobaki mondele akete mondele akei me abebisi biso kibomoto tozomelaka kibomoto na biso tolobaki mwasi aza réduit te na baposa ya nzoto totika na bino bobaki eloko bo babiki ndenge nzinga aza koincarne bonne gouvernance atala kelasi ndenge nzinga kelasi oyo motoatala portugais te kelasi ya malonga eza kelasi ya tata mokili boyebi oyo ezanga ndelo ezanga suka bakoyo ayebi so 1+1 balimite yo mais boyebi oyo ezanga ndelo ezanga suka eza oyo balakisa yango moto te
moto alambaka fufu liboso oyo atamisaka ifo tokisa mai etoka kotie fufu baloni mpe yango boyebi tokosalela yango ti lelo bachimie boti wana baboma ya biso lelo baosala balotoko lelo oyo eza bokoko ya bawiski oyo atamisaka echimie wana nani malgré lelo mpe batangi bakelasi me bazo kokoma na bonne gouvernance tikoyoka ndenge bazo kokoma na bonne gouvernance te parce que baza limité bakangami na système éducatif moko oyo babandisi yo na a basukisi yo na z donc c'est que bopesiki nandi koka raison ke bobiki botata mokili oyo aleko réanime ndenge botata mokili na kati ya bato yango nde lobiko ya bato osuna ata botata mokili ozala na kati ya bato te tokosala nyonso tokomisaki botata mokili yango ndenge nini lelo eza convention convention te so tolonga ndenge elekwa na kala yango tomoni lelo banisunge nzila baye balobela bayino ebele baye mais lokola kaka mundele akangi biso nanu biso moko sikoyo toana posa tose libere te matondo mingi ndenge atozonsoka matondo mingi na intervention na bino ndenge alozolo bino boza deja moto boza habitue na plateau na biso koyoka landikoka toleki na banima na biso ekenge kilo tokomi na bino ntango bozotala vraimen etumba ya ndenge mazinga neleko na bango na 1600 wana mondele azodomba walize ebandeli ya convention mondele azokoma pouvoir na ye oyo azoboma baliwa ya lolenge nyonso mais nini esalaki ndenge mazinga azala na bobangi te akoba kobunda etumba wana matondo mingi ndekobandisa mona kopesa biso maloba soki na ba 1600 wana deja ndenge nzinga azalaki na bobangi te parce que ndenge nzinga azalaki na contact direct na bunzambe na biso ya bayini yango nde ezalaki force na bango mpe yango esungaki bango lelo kotala biso bayindo soki lelo tozokoka mpenza te kozan sortir parce que toza na contact direct na tata mokili na biso yango nde eza point faible na biso bayindo nani lelo ndenge akomi esakane okenda baréseaux sociaux otali vraimen lolenge mwasi azose comporte omiyoki mawa ndenge azokoka komonisa te elembo ya bonne gouvernance ndenge ndenge na biso alobi ndenge azokoka kozala engagé te mibali bapesa ye okasi meme ndenge na société na biso ata ndenge akomi député omona kaka aza député moko auxiliaire ntango bozomona lelo bandenge bazose comporte bino bomitisika ndenge azinga bozomilobela matondo mingi ndekompanisa ngo ezopesa pasi mpe esalaka pasi mpona nini soki lelo ya ndenge bakomi to baauxiliaire to biloko moko ya pamba to eloko ya se eza parce que mondele nde koya na ye na mabele na biso nde alukaki kokitisa biso bayini nolenge akataki biso contact na bokoko na biso depuis 1491 oyo roi azwaki bongo baptisme nde wana bakataki biso relation na botata mokili na biso ekumbaki biso bayino kati na bowumbu ekumbelaki biso libabe ekumbelaki biso manyonso ya mabe lelo mondele ayebi ke ndeka balobi na français éduquer une femme c'est éduquer toute une nation bayebi ke nengwa nde asimbi mabomba ne ya mokili nengwa nde aza oyo abotaka moki mpo ezala o député azala président de la république azala nani abimi na nzela ya mwasi abimi na libumu ya mama na yango bayebi ke soki batiki mwasi azala na esika to mpe nebonga na ye mokili ekobonga nde na yango babebisa nde mwasi parce que papa abimaka mama nde atikalaka mingi koencadre bana nde aorientaka bana parceke mama wana ye moko nano aza déjà orienté te bana oyo aobota siko est ce aorienté bango te soki tozongi mama wana aza orienté te seke mama abotaki ye mpe azalaki orienté te seke koko na ye wana mpe azalaki orienté te nde yango ezosalaka tomonaka jeune fille lelo elateli ebeba éducation eza te na nyonso kila ndikoka tozongi epai na bino botalisi monene ya ndenge nzinga eza mpe ntango mosusu cheval de bataille na bino oyo bozaleli pene ya miso ya nzinga ndenge nzinga bonne gouvernance ndenge nzinga atonda bolingo ndenge nzinga stratégie de combat lelo bino bayi oyo bozokuba kotalisa biso monene ya ndenge nzinga bokasi nini oyo bino bozosala oyo lelo bazinga oyo babebi oyo lelo soki otali bango na réseaux sociaux meme kutu bolungu ya mwasi eza susu na ntina te donde ezalaka ke abongata biteli oyo tobombaka aza mpona kosa kobomba yango te akomi koyoka soni ntango mosusu kotala na kelasi
koyoka soni kotambusa ndunda nazoyoka soni te mpona kotika bolongo na libala bino etake kelandi oyo bozokumba mokumba wana kotalisa bato monengo ya zinga nini bozosala mpo transmettre bazinga oyo baolanda biso osi babebi kibonengo ya zinga kati na bao matondo mingi ndeko mopanzi sango na motuna na bino ya solo balobi nyengo ya nzinga stratégie nyengo ya nzinga bolingo na kati ya motema monene eza na kati wana nyengo ya nzinga mobundi monene parce que nyengo ya nzinga ntango azobunda azalaki na liloba moko abande koloba soki nanu bitumba esili te balembaka te bapemaka pe te bokolimbolela biso etumba soki ezali nini olobi bokolimbolela biso maloba wana donc ezaka soki nano okomi na objectif na te parce que ntango ndengo nzinga azobunda etumba na ye eza nini abatela mabili na ye abotola oyo mindele babotolaki ezonga epa na ye abatela yango ntina suka mpo mondele azongaki Portugal te azalaki kaka wana nakangi nde maboko azokoka lisusu te alors ndengo nzinga nde kaka mondele azokoka suko pusa na pembeni na ye te mpo na ye amonaki yango bitumba esili te mpo soki kaka na mwa distraction moke akoya donc yango nga na ozalaka na bitumba tanke mondele aozala wana nga na kolemba te donc bandokunda kaka na ndobatelaka mabele na nga na bandotravaille kaka en fait donc biso mpe eza moko stratégie oyo toza nango parce que na kotala biso nyonso nde toza me baage na biso toza bilenge basi toza bilenge basi na kati ya mokili yango okotala mokili yango eza na bainfluence négative ebele nde kaka bandeko balobi mondele akenda ndenge baportugais baza te bakei mais système na bango etikali ntango bolobi système na bango etikali tokolimbola mondele aye kolongola kibomoto na biso balongola kibomoto na biso ndenge na kolongola bizaleli na biso lolenge na biso ntango bakeli moto bato na bato bahasi na kitei na bango bayindo bateli bango biloko bakolia oyo kotonga nzoto na bato bateli bango bino bayindo kozala elateli na bino par rapport ya bilembo na bino par rapport ya kozala na bino wana elateli na bino bozala baculture na bino bacoutime na bino nde kotambusa bino mpo bozala en contact na bonzambe na bino lolenge moko mpe mindele bakeli bango na mabele na bango bateli bango mpe biloko na bango ya kolia siko bato na ngambu na bango selon principe ya tata mokili il faut kotosa bizaleli oyo atieli bino il faut kotosa nyonso oyo atieli bino soki kaka kotosa moko oyo atieli bino boboyi kotosa yango directement ezokata relation na tata mokili na mokili ya molimo na bino nzoka nde kokata relation na mokili ya molimo na bino eza lokola nzete bakati misisa nzete wana ekokauka donc mondele okola yebaki stratégie wana amonaki bayindo mpo bakufa fo tosala nini fo tokata bango misisa tokokata bango misisa ndenge nini na koboyisa bango bokoko na bango fo babanda kofinga bokoko na bango fo bamonake kolata pantalon nde eza bien kolata maputa eza bondoki bango fo baninga kolia bafrite banini wana balobaka wana bakombo wana na ye bango pena mingi te bino nde boyebaka babiftek wana nde komisa koza na kati ya soki parce que même bilei toliaka eza biloko eza bilei bakoko na biso baliaki ntango tozolia yango vibration ya bakoko na biso ezokota bisonatirel yango ebatelaki kozala na ye yango etikaki relation na ye intact na tataongeta siko mondele ntango aréussir kopikola bokoko kati na biso aréussir koplante bokoko na ye kati na biso eza elonga na ye parce que yake na ye ayebi ke acrée bamindele ndombi bana basi ozomona ke une fille to pe une femme africaine mais en réalité azali une femme africaine te azali européenne mais omoni lelongi ya moyindo siko biso etumba na biso na kolanda matambe ya ningwa nzinga biso mpe toyi etumba na biso eza nini kopikola mpe oyo mondele aloni epai ya bilenge basi bizaleli wana oyo mondele aloneli biso epai ya bilenge basi yango biso toye kopikola
teko pikola ndenge na mateya kaka nde tozoloba kaka nde tozosala émission bato baolanda biso epuis biso ozala na kondima lokola nde tooloba toloba na nguya ya ndenge nzinga kati na biso nguya tata mokeli kati na biso moto nyonso elenge mwasi azolanda biso maloba na biso lokola epima na moto ya ndenge nzinga ekotuta bango bakovanda baoraisonne mwasi oyo makambo aoloba eza mpenza bongo soki kaka moto akomi koraisonne bongo eza ebandeli ya kolamuka eza elonga deja tozosala deja pana etumba na biso alors lokola ndenge nzinga alobaki soki mikolo esili te balembaka te bapemaka te lokola biso tokolemba te tokopema te nde kaka tokoloba leyo tolobi lobi kuna te tobengisa bilenge basi mikolo elekaki komona tobengisaki bilenge basi bandaki kotanga tozotangisa bango makambo totangi eske ekoti tubamekana kosala défense badéfendre bilenge basi wana mpe tozokoza bango na terrain bino mpe kobanda koketeya baninga na bino mateya oyo osi bozwi donc tozokunda bastratégie nyonso na kobelela nguya ya bango me ndenge nzinga kati na biso en tout cas na nguya ya misoni ya nzela mieleko tokolonga lokola ndenge nzinga alongaki biso mpe bakitamine tokolonga matondo mingi lokola ndenge nzinga alongaki bakitani na bango biso mpe bakitani na bango tokoyeba bongo na kolonga nengwa ikenge lelo pene ya kilani koka noki kilani koka balobi ba stratégie mwa mingi oyo ndenge nzinga bazalaki na yango bino mpe moko moninga mosalisi pene ya kilani koka ntango obimaka na quartier na kolikia bomonaka mpe bilenge banene oyo tozobaki bino si bolekela ntango na babitambala na badepane ngai osimba te. Est-ce que vous avez calé le vraiment les lits quand vous allez comme les tumbas qui bonnet moisinga et qu'on va ne pas y avoir nous on sous on a vous marqué ma sous-soli et tout ma yane moisinga ma to mingi na mpasa za shoma roba to za kapita ne kiawana to za ne kiawana ki lobi to kolonga pesa ne teni wana to tala mingi tango tozomona bilenge basi koleka na bango ela teli na bango esa kabiso pasi makasi et tout le barreau de notre et aux hommes ça la biso aux hommes ça la biso tous appelés de consommer on a ça la biso dans on leki alati mabe botiki ya leki o babi ke ndo wanzila alimbakate babi ke batika rapide sur tout mal les siliti to tabe o ya ça charge na botiki na la leki to tika kati to lo bakati beaucoup de la réponse to kuta la réponse mais to supporta ba yango pe to te ya kaka to loba au moins un mot pas liboso na temps to kuta ni to lobi na ibande baya bakana openzaki mais to kana motema ko to bi to bezo ko bakaka to yoki maloba to réponse à pesi biso mais to ko bika on m'appelle en soupe limbisi quel genre de stratégie ou bino bo utiliser le dit que mobilisation sur des techniques ya combat mais quelques stratégies au mobilisaka pour na beaucoup vraiment côté ya bandeko ba s'adapter ba kota bongo les salé ya nenga singa stratégie et ça rebelle moi pena ko la mon qui a tout mis balé mon bon koloba tout ça vraiment makasi ya bon tout ça en stratégie mais que oyeba moi bandi ko laisser moi ko ganga to moi ko ganga ya te moi ko bondela ya omoni ndingi ozapena moi siki to ko bandi na ko kumisa ye bandi ko lemba ye bandi ko talisa ye malele oza moi siki to ko mais ndingo la date de openza esimi na ngolo me we penza we otalisi ye ba lo lengi moko bo liboso na ntomo soko ba ani yango etali yo yimto somela kingango be uyo ko lemba te omono salika stratégie olobi omona pe alengi mala simi mabe biso ba benga so dans nengwa nengwa inati mabe c'est pas sûr de nengwa parce que bino la na ngabo to omona uze stratégie pe type omona pe mala simi nengwa moni na lengi moni na lati lelo on a dit bien on se fait na ngwa donc bazala muna ozo baka mato no mingi nengwa ikenge toki pa nengwa na biso bato mingi basala confusion po lelo pe sango ya lobiko bayindo ekomi na milonga bato mwebele bato mosusu balobaki mama zinga bato mosusu bakoloba nengwa zinga bato mosusu bakoloba nengwa zinga kubiki bato mosusu bakoloba nengwa zinga matamba ndongo confusion ya bakombo ezalaka nengwa zinga azalaki na bakombo ebele libanda ya kombo na bakozala nengwa zinga to baattribution de nengwa zinga azalaki na oyo lelo confusion fobi ezalaki sur terre matono mingi na mpesa maloba soki mpe olipona monaki moto par rapport ya moto yango otunaki bango
eliki ezali kelelo babilenge basi bakobongwana pamba te soki tozongi nsima ba 10 ans passé biso nanu elenge mwasi po tondima na nsango oyo ezalaka mpe pasi tokuti na bamabota mpe oyo toza mpe na bisika maintenant tondimi yango eza mpe mo pasi parmi bastratégie lisusu ya koteya eza yo moko nanu moteyi ezala mwinda oyo ezalaki bato nyonso mosusu baza bamona na ntina neti nini na bakartier esika tobandeli ezaleli na yo elateli na yo elobeli na yo ekobenda mpe convoitisme badino mosusu ndakisa neti ya ngai eza bamile moko professionnel oyo eza peut-être ke ya bamokili ya libanda mais ntango bato baomona yo ndenge ozalelaka ça va mosusu tikana nokabo mosusu mpe mbilata na ntango mosusu jupe elataka ndenge olata osepesa deja moto ndenge oyo ozali ebela bato batemisa na nzela kitambolokanga yango nde nino yo lakisanga nao kitambala esalaka oyo ebongisaka to na yo moko nanu okoki mpe kobenga bazala lokwa yo ozala mpe modele ntango yango nanu baboti mosusu bakoso bapendakisa yango mona nde ndenge azala ntango yolaki yepesa chaine fille lokwa yo ezaka bongo donc parmi la stratégie yango ya koteya po mutu ava ayasa eloko oyo ozali il faut asepela nango lelo mingi bato bakoma bakanisa lokwa so oza na vuvamo komi lokwa koko komi paka chaine fille apena tika pantalon apena tika kabelo mais au moins moi jeune fille moko alataka nde mpe pantalon te ataka nde mpe kabelo te soto ndesi lokota bapaya abwaka mape to bakabelo wana donc ezaka bato bastratégie ya koma oyo mopaya akilisaka olongola biso kibonengo nsinga po soki moto alandi kabelo alandi pantalon ekoba meme solo akoki kozwa kabelo nzoto na ntango mpo ozotiango milimo nyo ozobenda soki tokenda bahistorike moko molai tokenda historike ya kabelo neti na inde wana basuki baoyatekela biso eza basuki oyo après exorcisme taloba moto ozalaki na milimo mabe nde bakokata ye suki wana mpona kopetola ase purifie donc na purification na ye azali soki osuki elongo suki wana oyo balongoli wana eza motutu ntango motutu wana bazo balambi yango bayeba mpe susu kabelo abali kobimisa ezaleli moko ezalaki na motu na biso tosola motutu wana badengo mosusu ezaki ya biso te eza bizaleli mosusu lelo bakoko na biso bazala nango te eza bizaleli ya bayindo te mais tokomi nango na ntina nini biloko tolati biloko tolie bisika totamboli eza te donc yango tolobi ki munde lelo parmi baatake sur le plan physique mingi baotaki balebiki baza banini mingi bazobatake bilenge basi bamama to bana basi po bayebi oyo bango bazali yango ndenge nzinga asalaki bokonzi abatlaki mingi bamama po bamungisa te babebisa moto na bango te po moto wana yango nde baozala nango eza na ntina ya kotransmettre de génération en génération matondo mingi ndenge na biso ndenge wa luzolo héritage nini biso ntango tovandi botobiki enfin ndenge nzinga aza modele na biso quand est-ce que tokoki kosala recours na kobelela bongo molimo ndenge nzinga matondo mingi mokanisa mopesa biso susu maloba héritage ya yango oyo ndenge nzinga batikela biso eza nano liloba oyo bango baloba eke soki nano etumba esili te balingaka te mpo yapemaka te eza deja héritage mpona ntango ngai nzinga esika na vandi nalingi nalemba ezalaka ya bino bandengo eza mpona bayindo nyonso ntango nalingi nalemba soki na raisonne liloba wana mbala moko bokasi fo elatama po molimo ende mwa nzinga oyo etumba so nano esili te balembaka te bapemaka te batikaka te yango wana nde fo elatama il faut tozala na molimo wana ya ndenge nzinga oyo abundelaki etumba alembaki te biso mpe na eleko oyo ya lesoni ya nzela tokolemba te ata komikakatano bakokoso eza yango bamakofi ya bitumba yango bambata yango banini ya bitumba kasi yango te ekolembisa biso yango te kotikisa elandikoka bato mingi bayebaki ndenge nzinga te lelo tokomi koyoka ndenge nzinga
lelo bilili ya ne mazinga ekoti na mituka mutu musuko ko na nzela oyo na da mama zinga kombo ya ne mazinga histoire ya ne mazinga bato mususu toza ta mususu na mwa confusion ya mutu tunaki ne mazinga kubiki ne mazinga simple mama nzinga dona ana de Souza toyena ne mazinga kuna matamba ndo bakombo wana nyonso eza bato ya bokeseni mpe eza moto moko matolo mingi ndeko mopanzi sango eza mpenza na ntina makasi koyeba lisolo ya ningwa nzinga yango biso toyebisaka meme bandeko bangunza bai oyo biso na bango tozokunda etumba moko ya lobiko ya lokoso moyindo papa te biso mpe moko ya stratégie na biso lokola bilenge mingi lelo batie na réseaux sociaux biso mpe tokotelaki bango kuna na réseaux sociaux. Alors na bandeko mosusu koyoka tellement atangi siku te azobeta pena lisolo ya ningwa nzinga malamu te po biso soki tobeta lisolo ya ningwa nzinga po eza mpo totangaki siku na kati ya religion africaine yango tobengaka bandeko bangunza oyo nano batangi siku te baya na religion africaine te mpo baya kopesa biso mabonza to baya kopesa biso badon kasi baya kotanga peut-être kasi baya bazwa kaka boyebi parce que bayindo fo basosola balamuka na pongi ataki kokota na lingomba moko ya ningwa intel to mpe ngunza intel kokoso te me batanga nde siku yango tosengaka na bakonzi ya mangomba nyonso baya kotanga siku mosusu azobanga ya na oya amona mwasala moto otangisanga te awa na kati ya religion africaine banganga ngunza bazali donc bakolege bakotangisa bino siku botangi siku bozwi siku boke kotangisa mpe na bakilongo na bino mpo yango na bilaka oyo alongo funiki mbangotanga siku komezani na bomoi na biso bayi matono mingi siku lelo ezokima neti eloko ya sika mais siku emizalela nango eza kaka bibeko bakoko na biso na kati ya mokili bayebaka nzete ezali moto akelama ndenge nini mokili yango ekelamaki ndenge nini mokili eza nini nature eza nini bavandaka na mokili ndenge nini toyebi na mokili kosala nini mituna nyonso nazotuna wana biyano nango siku eza lokola motaye koyokola motuka baolakisa bapano signatire nzela yobatambolaka siku eza lokola notice donc soki nasombili eza pareil nanga to télévision mpo nayeba kobranche babiloko nyonso wana mpo natanga notice soki natangi notice te nakoki kotumba yango donc yango motu nyonso aza sense ya kotanga nsibu oyo walongo fumokimbango kaka biso ke natei na kotinda longi alobaki teke longi yango akotangisa kaka bato moko boye ya na mbanza sana na kotinda longi lelo bato bazokoka kondima nesoni ya nzila te me botovanda to nesoni siku apart nesoni ya nzila oyo azotangisa biye wana mpe biso baso toyebi fumukusa bombaka teke ye atanga na ye lelete ya milaidi me bomonaka te aosala débat na baprofesseur bazokoka te baprofesseur baloba te me moyebi oyo aza nango wapi ya makasi boyebi ye alobaka okutango na livre moko te po bato mosusu wi aza oleka na réseaux sociaux azoloba mais soki olandi makambo aloba atangaki balivre moko boye lelo tozomona atangaki balivre moko boyeboye asali mwa lingomba na ye azoteya bomone danger nzoka balivre mais ya nesongi andila kokutango na esika moko te mais tocomprendre ke yango wana tata mokili alakaki biso ngeta mwato emibolibisi bocomprendre ntango siku eza kati na mokili ezalakapasite ya koloba ezala donc lokola ezali bongo yango tosengaka baya kotanga siku mpo toyoka mpasi otali ndeko mwasi toza netumba moko ye mpe azobelela ningwa nzinga me azoteya na kati ya kilongo na ye alobi ningwa nzinga amonaki mpasi bakunzi ye ya kotala batimoli libulu bakunzi ye akufi tala liwa somo ningwa nzinga wana yango tozobelela ningwa nzinga biso tomilobeli mba moko te aconfondre nengwa nzinga oyo ya mama ya roi nzinga ya nzinga vema donc mwasi ya roi nzinga kufi omoni oyebi babenganga ye mama nzinga yebi babenganga ye mama nzinga
mwana na ye nzinga mpe mbatango azwi bokonzi lokola mama na ye aboyaki kokabola na bokoko nde mwana na ye akunda mama na ye ya kotala mpo abangisa population mutu moko asalela lisusu bokoko te omoni me nengo nzinga wana ye wana te nengo nzinga oyo biso tozolobela biso tozolobela nengo nzinga oyo bolobi kubiki mpo na nini par rapport kubiki eza lokola titre parce que nengo nzinga azalaki mpe kobikisa bato na bakisi ya bokoko ayebaki soki mutu aza na kokoso oyo makasa oyo asangisi asali mutu azwi lobiko par rapport ya wana nde babengi ye nengwa nzinga kubiki nengwa nzinga matamba nengwa nzinga ndongo matamba ndongo eza bamboka eza lokola nde balobaka tokoloba nini Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, tout le monde Jésus de Nazareth, Jésus de Mbandaka. Jésus de Mbandaka. Donc, il y a mboka boy. Donc, nengo nzinga matamba. Donc, il y a ça. Oh, il y a matamba. Oh, il y a ndongo. Nous sommes pour les équipes mboka belé. Puis il y a kamati ni kwa na baka sanji tanga. Donc, bunda ki mboka ezebele. Donc, ko ba lutanga pe ba kongo wana nyoso. Nengo nzinga ya mboka boy. À part ça, ko ba kisusu. Namana katolobaki skolo mutu lezo ndako wana bosimaki nini kwa nisonga nzila lelo nisonga nzila bazobeta masolo ya balongo nyeso na précision bo soki tokende na lisolo ya balongo fumukimba baso baki awa balongo fumukimba babota yete akoya na bango na bandulu bana motsa yebo baso baki abota te soki tokende na lisolo ya neno ya kibavita on a déformation. Mais ce qui est sur Yanzila, vous avez un message qui nous dit, tous on a fait un message, mais aussi les sur Yanzila, après avoir pas de carte, on a informité un message. Mais sur Yanzila, pas à qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, nous mengi toko kite kubeta wana papa. Toko kite kobeta lisolo ya balongo o biso tozobeta ba yaki pavita ba dingo ndinga sans que totanga ne so Yanzila. Omoni po Nesonyandila koko nzala panda tolimbola biso na loposo moindo tozana ba ancêtre na biso ya yango bakoko na biso ya yango koko nzala panda na ningo kiteli kilamu donc bakoko wana nde batangisi mokili donc c'est-à-dire bango nde bayeko ebandeli ya mokili ya bayindo c'est-à-dire tata mokili amibunisaki epa na bango atangisi bango eza boy nde bango mpe batisi kokotangisa bakitani na bango tokomona eleko moko mondele akungisi kiboyindo kibokoko na biso tokungisi kibomoto na biso esengi sikoyo tozonga na ebandeli bato ayambo wana balia lisusu yango leleko oyo koko nzala pande fo azala omoni esongi ya nzila Obo wana nzala pande eza teke ya mipesa te babieka ekobieka on a des quatre là bon parce que la capacité on est voilà koko nzala pande mais songendi la koko nzala pande baye bango lokola baza na connexion na milimo nyonso ekenda na balongo nyonso bomona bandeko mosusu balobi balongo fumuki mbangu abotama na nde nayokaka na 1887 mais boye epai ya nesongianzila bite walongo fumuki mbangu babotami na 1889 ndenge nini nesongianzila azopesa date wana oyo eza différent na ya bato mosusu babi walongo fumuki mbangu abotama na 1887 bazofete mpe mais nesongianzila ye alobi te 9 mars 1889 mpona nini nesongianzila fumukusu tia mzala mpana na ngola matondo mingi bandeko bala tosimbaki etina nesongianzila mpo lelo kombo ya ndenge azinga etangama mpo lelo balongo batsama meme na mituka partout en tout cas tokosala hypocrisie te toki motema mabe te c'est grâce ya komba oyo fumu nesongianzila azobunda lelo saki elongoli biso somo na complexe ya kotala bongo kombo ya batindaki na biso ndenge balikini tobandi bakobenda suka na biso na mai nyonso tolobeli awa na bandeko bazobanda na biso nini bokoki koyebisa bato kolandela bongo ndenge azinga oyo bakoki kosimba bakoki kotambola nango batata to mpe bandeko otombola ngo moke mikro matondo mingi nakopesa biso makambo sango nini tokoki koyebisa bandeko
olobela mibali to ya basi mpona ndenge nzinga biso tokosenga na bandeko ya mibali to ya basi toza molende makasi toyoka sango oyo tolelo tolimboli ndenge ndenge nzinga azalaki molende tozalaki makasi na etumba yango mpe tolakisi ndenge nini azalaki makasi na koboya oyo mamele na ye ekende pa bapaya ya koboya ezaleli oyo bamemelaki biso ezala kati na biso ndenge moko mpe biso tozala makasi ya koboya ezaleli ya monene kati na biso nde yango nini tosaki boyindo lobi ezonga na esika na yango soki tosalela kaka ya monene ekozonga kata mokolo moko te nde yango tosenga bandeko mibali mpe bandeko basi mpo ata bandeko mobali bandeko mibali basalelaka nzela moki monene bandeko basi basalelaka nzela monene yango monike tomipesa pasi biso moko toyoka pasi mokili oyo pene kobonga te mokili oyo kobonga te na mokolo nini antukaka mboko penze surtout likambo antuka mboko oyo antuka mboko maloba wana soki toloba lelo bongo antuka mboko oyo antuka mboko eske kobonga eske mboko oyo kobonga mponi biso moko no tolingi ebonga te na bizaleli na biso oyo tozolanda ya baninga mais soki tosaleli bizaleli na biso moko lobi esurtout ya nyonga nzinga matondo mingi est-ce que vous kopesa bandeko mibale to misato oyo bazolanda bino bambote po ntango boyaki awa biki ndenge bayekinga kebo kosala émission mpona kolobela bongo ndenge bazinga matondo mingi tokopesa liboso na bango na biso mikro tokopesa liboso matondo mingi na nzangonda oyo bazali kotangisa biso molongo bateko ya ndenge nzinga na nzela na bango nde biso oyo toza na boyebi ebele mpona toteya banzinga oyo bango tolasala biso tokopesa mpe matondo mingi na kilandi na biso kilandi koka bango toza motu na biso oyo balasala biso mpe motu mo otambwisa biso na molongo bateko ya ndenge nzinga tobusani te bandeko nyonso to ya molongo ya ndenge nzinga kobana na biro na biso ti na bakambeli nyonso to ya ndenge nzinga matondo mingi ndenge na biso bozwi maloba tolingi tobosana motuna oyo me tosepe totuna ngo bino moto moko ayekola eloko na bomwana po evande na kati ya makila okoyekola eloko na kimokolo mwa dute ekozala eske bino baneni eske eza mpe na etelo oyo bana na biso ya mikie olelo soki otangi noki na etelo ya bapaya wakuta biso baneni mazinga te yango moni histoire vraimen ya mboka na biso toza na defo ya koyeba yango soki lelo tozoyeba koyeba ndeti biso lelikolo na kimokolo mpe nyamisonga nzela est-ce que c'est une idée au bas de la mission au temps à Maïwana ou ta basage ou base à la facilité à maîtriser ma névrose ngeta matu no mpalisa ngo ite ezali tamo kele ali kokela na nyonso tamo atindi biso mutinda mina ene leko oyo azali bongo on va dire comment c'est ça on azali bongo mpusu kia muzapa na ngola bayela boyebi bazali lo monte boyebi na bango za kukufa ndenge leko oyo la simani mpusu kia muzapa na ngola tuzani tilo ndenge wa mafuta oyo bazali kotangisa bana biso kiboyino wuta bafese oyo ya mikie kino kokola bandeko nzinga bazali eloko ebele mpe bamabota na biso bandeko nzinga mpe bazali siko ngeta mingi bokoyebisa bandeko baola na biso oto bali bakobenya suka bakonzi na biso ya leta baninga na bino bilenge na bamile professionnel sika botendaka nini bokoyebisa bango kolanda etumba monene oyo tozali na yango ya kozongisa bavrai valeur to ya kofandisa bongo ndenge nzinga kati na biso matondo mingi ngai na bomoi ya ndenge nzinga neleko oyo tokoti lelo oyo tozoyoka eko ya africanisation ya retour à l'authenticité bato lelo bakomi kolobela boyindo mingi nalobakaki ndenge nzinga totia bango mopanzi te oyo bango bazali symbole ya résistance africaine wuta azoki bokonzi kino kozonga na bango na mokili ya molimo atikalaki kosede te atelemelaki mondele kino na suka mpe batikalaki kolonga ya ta mokolo moko te nde na yango wana moto nyonso lelo alingi kolobela kiboyindo bakoki kotia ndenge nzinga mopanzi te fo bazala mpenza na centre ya kolobela kiboyindo parce na kati ya bango tokozwa nguya wana ya kolonga lelo toyebi ke kiboyindo tolobela eza piége na makambo ebele eza mpe kaka parmi stratégie ya mondele
mais ceux qui s'inspirent dans les Nzinga à révéler sur la stratégie, sur les délais, on a joué parce que mon compte stratégie. L'émission aussi sur le Balobaté, vous faites ça, vous avez balé tout ça de la défense. Maintenant, mingi, bambo de la biso penza mingi zali et pas ya maman la biso. Au bazali ko bunda, butu pe moyi. Natina kotia biso bilenge basi na nzela ko orienter biso kozala pe bane wanzinga ya mike pona na nzela na biso musala ya balongo ekwa komonisa na mokili mobimba matono na bandeko na biso baso bavutuka bisika nyonso bango bazwani o bazali kobeta lisolo ya balongo na biso en tout cas bokasi pe nguya ya balongo ekwa bonkolata biso kino tokoma ngomba ya bilaka soki etumbesilite balembaka te na opesa pe susu matozo susu bolimisa molonga na ngai o ata kutu bango bazali kotika biso toya toteya mosala opo eza facilité soutenir Nzinga lolenge na nini ndenga bizolo tobandi bakobenda suka nini bokoyebisa bandeko bazolanda biso par rapport ya etumba ya Nzinga soki tolia kopesa ezali bopesi soki mpe maya kosenga na bakambi na biso et surtout le ministère national ya culture parce que toni tobatre ya culture oyo ezalaki bongo epai ya Nzinga bambote mibale to misato na bandeko bongo bazolanda biso. Maintenant, nous avons présenté cette chose sur Maruba. Au biso to kosenga lelo na bakonzi ya mboka na biso ezaite pe na bangunza misusu o pe bango bazolobela kombo ya balongo kimbangu lelo ete baya kotanga na misiku ya liboso baya kotanga siku soki lelo tokomi kotanga yango eza ponde tobungisaki yango tokomi kotanga yango or siku eza na oka ezali même banindele bazapeka na kati ya siku bachinois bazapeka na kati ya siku biso lelo tozotanga yango eza lokola eloko tobungisaki do tozoyekola yango lisusu nde na yango soki totangi siku ekozongisa biso na bavrai valeur na biso ekozongisa biso na kibo biso ekozongisa biso na kibo tata mokili na biso tokoyeba esika nini esengi na tia lokolo esengi na tia lokolo te nini esengi na nga na lia nini esengi na nga na lia te lelo bayimbi tokomi bilialia bilatalata bimelamela bisalasala or po toza na nsiku te soki totangi nsiku ekozongisa biso mpe tokoyeba bahistoire na biso lelo Ndengwa Nzinga tozolobela po tozomona kaloka bato avuva mwandi balobela Ndengwa Nzinga mpe na bamisusu bazobeta lisolo nde kilanda lobi histoire moko déformée lelo me bakonza mboka na biso mpo bazwa bonne gouvernance bakopela molimo esengi bapela molimo ya Ndengwa Nzinga aza molimo ya résistance oyo asedaki te lelo bakonzi na biso likolo misusu ya bambongo bazosede bazotekaki bokonzi na biso balelo nene yango or wana nyonso eza nini kozanga nsiku na motu soki batangi nsiku bakoyeba bahistoire na biso lelo na betelo bapaya tolekelaki mpe nzela wana totangaki bahistoire ya bato mosusu banapoléon bamai bajeanne d'arc oyo kuta eza ntina moko te na bomoi na biso me babombela biso bahistoire ya Ndengwa Nzinga babombeli biso bahistoire ya Kimpavita babombeli biso bahistoire baevita nkanga baza ebele tellement ebele babombeli biso or soki tozoyeba yango ekosala biso ke ntango tokoza na kokoso ya likambo moko songo neti eteni ya politike toza na kokoso tokoluka tobelela nde Ambuta Lumumba abundaki mpo na politike molimo ya Ambuta Lumumba eka kolaka biso na kati etumba tolinga tolemba te tobela ne Ndengwa Nzinga azalaki na bastratégie lelo po tokanga guerre ya este po tosilisa yango na bastratégie Ndengwa Nzinga fo tobelela ye molimo ya Ndengwa Nzinga ekoya ekolata biso eza bastratégie lelo siko toza na connexion na mokili ya molimo monde spirituel na biso eza te tokolonga ndenge nini yango ntina ya misongi ya nzela mileko oyo bayende mpo bazongisa biso na kibokoko na biso mpe na connexion na tata mokili na biso lelo mindele baza koevole mpo na nini baza na connexion direct na bonzambe na bango lozolo mo aussi sans émission moko te bambote mibale to misato matondo mingi nde mpo na banzinga tokoba kaka na idéologie na biso ya Ndengwa Nzinga tolemba te biso relation ina netuna esili te bapemaka mpe te na biso banzinga tomikotisa su na kati ya mosala oyo nsima na esoni ya nzela nsima bandengwa ebandeli mpe toprofite kaka na sanza oyo toza ya 17 yango deja milulu ya Ndengwa Nzinga tomilengela deja makasi eza mpona batata banzinga kaka te mpona bakimpa bamafuta batata panso na kati ya région africaine na kati ya bambote na biso tokopesa yango na banengwa kialaki oyo babiso ebandeli mpe tokozanga te kopesa susu mbote na
molongani na biso tata kialanda po bango bapesa biso su lokumu wana kibonengo balongola biso na eteni ya basélibataire bakomisa biso maye bakomisa biso mama ya bana longoni ya tata longoni ya bango mpe topesi mbote na libota muzika mobimba bakilandi na biso tozala bango ntango nyonso toposa nde kilandi ndani kilandi ya fari kilandi koka mama afrika bango nde coach na biso tobosani mpe te kilandi mambo ya kivuka bolingolongo funiki mbango esika tosala mpe mosala matondo mingi na bino nde waluzolo kilandi koka tozongisi matondo ya mingi pamba te emona likoma ya solo moza coach mpo lelo bajoueur na bino basali mwa mosala na bango babeti bango ensemble mpona kolonga bongo ya molongo ya batekolo ya ndenge mazinga kilandi koko tobandi koma kobenga suka biso lelo bopesa biso maloba mibale to misato tata nsumu avandi toyeki nini bamiso balobi na bango ekoza mpe malamu mpo babisa nalingi nasala losambo po bapoliticien baza na part na bango na bonne gouvernance pa ya ndenge mazinga basoldat baza na part na bango soki bakomi kolemba po basenga résistance ngai elingi nasala losambo difficulté naza nango ntango bina bokobelela bongo molimo ndenge mazinga po yaasiste nga na 1 minute yango tokende mituna mosusu matondo mingi ntango nini okobela ndenge nzinga mpona biso en général nano fo kobela ndenge nzinga na circonstance nyonso nano parce que kokamba mboka eza kozokamba na bomoi ya bato na kozala ya bato ya mokolo na mokolo fo balia malamu fo balata malamu fo bayeba makambo fo bazala boyebi do na nyonso lokola azali déjà mutu ya mboka donc mama ya bana tant que ngai tata tsumbu naza mpe mwana ndenge nzinga mokonzi na nga azokamba nga mama molimo na nga nakobele na circonstance nyonso kasi mingi na ere ya bitumba nde tolobaka bamvita bakokoso badifficulté ozokoka te nazokutana bakokoso boye lokola ndenge nzinga amonaki atako obstacle moko te mpo bitumba ngo baforme mondele azalaki mpe makasi mondele azalaki makasi sikoyo na bachar na ye nyonso azalaki nango ya komba babiloko nyonso bibundeli nyonso azalaki na yango epa ndenge nzinga alongaki kaka te seki nga mpe tata tu quelque soit forme ya difficulté naza nango soki nabeli ndenge nzinga akolongisanga kaka na etumba nazaka motema nazaka na bolingo ya bato te mais nazaka na posaka mpe nakoma motema monene nde namonaka eloko oyo osali yango toa mitema kokesene nga na okoka te soki obeyeli ndenge nzinga okoma na mitema wana mpo bato babomi mwana na yo ke kose sacrifie mpona bango se koza motema monene okisilobaka motema enengo yangonga biso kilandi koka lando tozala motema mokuse antuka tozalaki nde baotie toti natika likambo te mais ntango nengo yangonda ngangunza na biso ya molongo batekoingeta oyo bazoincarne ndenge nzinga na eleko oyo ntango azoteya biso alobi ngai azalaka motema monene bosengaka motema na nga tobande bango na ndeti masiki mais ntango tokomi kosenga motema ndenge ngonda bayo bayebi biso soki boki otuna bango baobaki eza bato mibale ya bokisi donc tochange tokoma mpenza na motema ya na po tosengaki yango na biso matondo mingi nande koka tobendi vraimen suka tolini bokoki kopesa na batranche d'âge nyonso bokesi yani kolanda bongo ndenge nzinga mpe bosenga na bino ekozala nini mpe ya suka bosukisa na bambote mibale to misato matondo mingi toli tokopesa yambo na bakonzi ya mboka ata konengo lozolobesi oyo balobi vraiment eza na ntina mais tobiso toye kobetela mboka site bokanisi baportugais oyo babande kokungisa ndenge nzinga sur place bango moko mindeli na bastratégie nyonso bazalaki nango bakoki te mindeli wana na ba M23 baoyo bazokundisa biso na este bagere oyo tomonga na este tocompare yango na bagere wana na bango moko mindele bazalaki sur place mpona eza bato mwindu c'est vrai ke mindele baa na nsima na bango mais oyo tozomona wana eza bato mwindu oyo bazorepresente bango epa ndenge nzinga eza eloko mokili bakonza mboka na biso eza kaka mpo balinga kobeta fumu na esoni ya nzila kara batika biso toinsistaka ere nyonso bobengisaka biso na émission na bino batika kobeta fumu na esoni ya nzila kara tanke babanda kobeta fumu na esoni ya nzila kara tobanda ozalaka na pasi mais kozalaka na pasi ti tata mokili akoimpose sikoyo mais imposition tata mokili ekozala mabe eza sombre
tolinga te sikoyo tokóma na degré wana ya kandela ntango mokili esala toprofite ntango eza ntango toapproche nesongi ya nzila ata na ndenge akuzu toapproche nesongi ya nzila po ebele mpe baapprochaka ye fumu apesi bango ndenge bakosalela babombi na bango kombo bafumu bake kuna balongi makambo na bango kombo bafumu mpe eyokana na ngo te basalela yango ata na ndenge akobatama baya kozwa stratégie epai ya nesongi ya nzila na bilenge basi bilenge mibali bamama biso nyonso ngeta tosala makasi mpe bakaba histoire na biso mayemaleka eza na ntina tokokende baklasse tokotanga babuku tokoyekola mingi maeleka na eteni ya bapaya mindele eza nango mabe te eza bien mpo na histoire me ya motuya eza koyeba oyo ya yo mpo ntango ata biso nde tosala émission boye ndeka tozotanga nkombo ya ningwa nzinga tozobeta lisolo ya ningwa nzinga tozozonga mbala moko na eleko wana tozotonga mbala moko connexion moko na ningwa nzinga e vibration wana ekolata biso nde kosala te tosalaka makambo ya malamu na bomoi na biso conseil tokopesa epai ya bandeko ya 17 décembre eza mokolo kwa mokolo nyonso te eza mokolo ya lokumu eza mokolo ya nguya eza mokolo ya makasi oyo biso tu fo tokanisa ningwa nzinga fo tobelela ningwa nzinga po eza mokolo na fotolata ningwa nzinga nde biso tolati ingeta mpe tokoloba so elo mwa mokie na kozonga na matambe ya ningwa nzinga biso bato bayebi biso kokoa lisusu tozalaka timide nde bato biso balobaka yuma biso tozalaka mpenza yuma donc tolinga kutu mpe tokoloba kutu tokokaka te tozalaka mpenza timide tokovanda esika po yoka mongo na biso eza pasi mai ntango kotangi siku ntango milimo ningwa nzinga elataki biso baoyo boyebi biso mama afrika bomonaka donc ningwa nzinga abongolaka lolenge ya bato matondo mingi na fumu nesongi ya nzila sokia monaka pana bongola pamba te grâce na bino nde biso toza oyo tozali lelo bolemba biso te papa bokoba nde kaka bolobaka bozalaka na mposa kotika biso te bana bino bolemba biso te bokomisa biso na ngomba ya bilaka fumu nesongi ya nzila tozongisi matondo mingi na banengwa kialaki oyo nganga ngunza ya molongo bantekola ningwa nzinga ningwa ngonda tozongisi matondo mingi na nganga ngunza mtoto mpe bongo nganga ngunza mwese topesi bambote na biso na kilanzi ya farika makasha topesi bambote na biso na bakilanzi nyonso ya molongo matondo mingi tozongisi basongisongi kilanzi ya farika makasha tobakisa soni molongani nde bandeko bababi molongani ya kilanzi koka pamba te bango mpe baza basungi na biso na kati ya mosala oyo olete moko mpe biso mpe toza basungi na bango na kati ya mosala oyo mpe topesi mbote na bakilanzi ya milongo misato molongo baleki ya kimpavita mpe molongo banengo mafuta bakilulu bakilanzi mbala matanga bakilanzi pembe kilanzi matunga bambote ebele mpa na bino mpe bilanzi nyonso ya religion africaine mpo anini te bavutuka nyonso na biteni nyonso tozali mpe bayindo nyonso ya surtout na sanza oyo ya ningwa nzinga bambote na banzinga nyonso ya mokili mobimba banzinga ya ngola banzinga ya matondo mingi bandeko balandi solo lelo na magasin tovana tosolola tozwaki bongo lokumu na koyamba bongo banzinga biso na part na biso tozosala yamba matondo mingi na kilandi ekoka elongo na bayebaso boye na bango pamba te na nzela na bino nde esaliki émission oyo twamongola kosalema tozosima matondo ya mingi ndenge bazinga na part na biso akopoza kozala na bino nako basusu kokanisela bino tozongisi matondo ya mingi na bakambi na babanso na vente télévisée surtout na bino bandeko balandi tokobosana te kozongisa bongo matondo ya mingi na tata makaba mpona niti na dete kwaku liso ya ngozulu tobosani te tata pero baasistaki biso mpona te tata ntima silofone pose biso na bino kote na bandaki ezali koya kasi tokoloba nini ndenge kaka kilani koka balobi esengeli toyeba histoire na biso kasi po tososola histoire na biso mpe tomettre yango ya pratique eloko kaka moko ezokanga biso kozanga kotanga siku totanga siku pene ya longi pamba te na nzela na bango mokili mobimba ya bayindo mpo ekokuma biso na bolamu komami kati na bango kimia yango kofungofi mbango eyingela mpo mabota ya bayindo parce surtout na sanza oyo ya ndenge mazinga bato bana Congo kumi na tano ya kufanga isika moko tosolola mpona mboka na biso mboka na biso eumeli mingi na monioko liko mboka na biso eumeli mingi na
makambo ya mabe banyokoli biso na mboka na biso bazokoma biso balingi te biso bana ya Kongo.